Donc, en bref, ils ont psychique, ils ont au-delà. Voilà. Donc, moi, je comprends ils ont trop spirituel. Moi, je comprends. Mais moi, l'autre vient un micro. Angalaleli Maurice Passere, angalaleli Cordo Richard Kamole, angalaleli Richard Kiana, angalaleli Sidemane, liboso yako silikala ngai joba kalie, je suis de Londres. Yamadilo, baki di chance, baki di pouvoir. Vous comprenez? Voilà. Donc certainement la binaga pe makasi ko bimalanga via to ko manager na kombo. Bongo lange ko beta posala mona yo, okay wa Pierre mo. Oh Emile na kombo. Ngala na saki na se. Oh Emile vie a Emile Kolo. To ko sala ngo refrain nango yo mwana bangi babengi Centrafricaine ye. Okotambusanga dola mobimba Yaoundé zela nini ngala lukiyo wana nzempena na presaki na vie madilu dio via ganga pena egeso libundu ko bimana nga ngwana pe na bimi pe batu pe ba minga bien na moni musical voilà ko kena nga ngwana voilà to ko sa suba banze musuba ba manuele ba héritage na zuwa elukeli ngambeli to ko sala banze mona ba héritage na zuwa elukeli ngambeli bipai na bipai ekotia bokono etingami ngai kolongola yango eza kopepa mai na ebale peine perdue ayekosala vocal mobali na nga tobandaki na kikuku mama voilà Philippe tokosala banzembo mosusu wana tokosala susu les tenants du titre la danse Montana petit frère à Vieux Rasson na PC roi de la forêt bonjour nae bon na beti pe na ozone awa ici ça va et Chic Star na place Vendôme na beti wana na ba Vianney Kanza orchestre mike siko donner orchestre na muke na betana tozaki na chant ngai c'est ça que je m'abiala na salon na ténor Mutalikasu défense wana nyonso ezaki ya défense ya Mutalikasu benzo aveugle na Bosco Ndimbi voilà si boyebi a persona makufa so lisa aveugle Komanda Choski Dida yango otalela ngalikamo Pepe Nome Papa Wemba Pepe Kale Katani Boma Nakofi Olomi de Rambo Ana ok tosali pe makambo tuko osala tovaje pe mingi après papa ekokufa tanga kufi nde bon moi makambo ko lekaki c'est pas ça qui pe asona papa Lutumba molimo ne pe manakima papa vraiment pe wana nde ba ko manda bon na sepela kité oh point voilà makambo ezaki entre parenthèses non voilà na nga olongwa nde actuellement na sala carrière solo Global Télévision, Trésor Moscou, en tout cas, vraiment, la femme qui a Global Télévision, on a aussi maintenant, nous allons merci.
il y a Global Télévision avec Yemoro Trésor. Merci vraiment, merci. Et tant qu'on a été mis dans grâce à ton travail et puis merci encore. Voilà, très chers internautes, merci. On est vous allez toujours continuer pour renouveler confiance à Bino, la chaîne à Bino, parce que Bobi qui a Bapanzi Sangola Bino, bazalera toujours wana au rendez-vous. On a ko s'appelle Sabino. Pour nous, la Bino ba artiste, selon Nengi beaucoup mais Rabiso, selon Nengi actualité Zalaka. Alors, aujourd'hui, Christian Vangou, Vangoulé, Neto Mesana Kobeta la Bino Masolo, la carte émission Nabiso. Tozala bongo na mopanzi sango na kombo ya Dani Chikela donc tokosala émission lelo tokosala ngo na ye toyamba pe toyambi pe invité na biso aujourd'hui na kombo oyo tobalobenga bongo Petit Ninja azali artiste ya kopresente te artiste moko monene oyo toyebi mpenza ba œuvre na ye baévoluaki ensemble na les grands ninja pe à son âme Madilu System. Alors aujourd'hui ayeli biso masolo ya kitoko oyo tokosenga na bino Nabiso, tout découvrons vraiment ensemble parce que biso na kati to biso déjà nini oyo akoloba parce qu'aujourd'hui déjà mouvement Vanda makamyo so etambola penza kitoko. Alors ndeko Dani Chikela officiel o to partager na ye émission lelo na senga avant to pesa invité na biso maloba to zonon pe Dani Chikela apesa pe ba internet na biso nyonso bota biso partout dans le monde entier mbote et kosala malamu mingi. Voilà, en tout cas merci beaucoup na yo moko d'abord Christian Vangu papa bombo bombolé Vangoulé le chouchou en tout cas merci na star na biso pe to invité lelo o ba banda ko zela vraiment ya mingi na pesi merci na bana poto ba États-Unis na pesi maître Moussa Magdala le grand maître spirituel o lelo zo pesa makambo na ndenge ya des fois monsieur maître Moussa Magdala en tout cas pour ne pas monopoliser d'abord parole na pesi merci pe na sima caméra to moni bongo maître Gims Roger Matadi na ndeko na biso bazosala pe bapesa biso kaka baimage ya kitoko pe elenge ya moite pour ne pas monopoliser parole d'abord maloba mboka yo. Voilà, merci beaucoup Dani Chikela wana boto mona donc on fera nanga o toko tambusana e masolo aujourd'hui na Petit Ninja ndeka na bisabino na début. Alors déjà to mikape ko pesa invité na biso maloba po to tsaye pe à l'aise pour nga na lobby Dani Chikela pa lobby et toko balusa maloba na ngambu ya ngana be ngo mingi Petit Ninja po to na mono pour rappeler nga mingi ka les grands ninja Madilu System et ça nga pene rappeler nga pene ba époque wana na ba album loko ba bonheur na yebiki ba intervention ezala vraiment ba pouvoir ou intervenant pena moi trop. Alors Petit Ninja bonjour. Bonjour. Bonne santé. Oui. Bien na ngolo nzambe. Voilà. Voilà, grâce à Nzambe de tokutani lelo. Ba doto na biso ebele ba yebaka ndiko tika musique. Ba musu yo tala ba yango fallait mema na poto ke no ba na poto koma. Ba te ba kamona présence lolo na kata poto na biso. Naza na ngolo nzambe. Nzambe mtawo sala makamuna ye quoi. Voilà. Nde naza te. Donc na ngolo nzambe naza pena bel et bien en carrière. Je continue mon boulot quoi. Donc c'est ça. Et Gesson yeyo bana poto na pesi binoto bambote quoi. Yeyo Bundu Rouge Petit Ninja yeyo. Voilà. Tango ba Petit Ninja na biki o rappeler nga souviens. Vraiment. C'est ça. Rappelez biso no bien na moi kapela mo sa biso bien tala kaka. Na la nani ya na tuna nani gani jakene. Na belela wapi ya bunga maso balobaki pena basaba kolobaka mpona ngai lokuta. Pour votre information, maman Wabota Grand Ninja vient Madilu a été au Tikabiso. Maman Mombi Madeleine, maman Nabiso a été au Tikabiso. Ça fait déjà une semaine et demie depuis Bundaki. Pour votre information, Père son âme, que son âme repose en paix. Maman Koufaki, vraiment, mon épée Malakimia. Voilà pour votre information. Banapoto, je crois Boyebi. Banakini pe Boyebi, Luanda Boyebi, voilà. Partout Boyebi, Lubumbashi Boyebi, Kisantu Boyebi, voilà. Et Gesson, avant de ça, dans la maloba, maman a besoin de Tikabiso. Donc on a eu une vidéo mon boy héritier Watana bien qui a 1 an ou 2 ans passé, a eu côté la maman par rapport à un morceau à interprété qui a Madilu.
Est-ce que na matanga oyo ndenge mama akufaki boye bozwaki héritier watanabe azalaki informé ke mama atikaki biso? Est ce que asoutenaki mpe kaka ndenge asalaki ntongo azalaki mpe no vivant? Non, omoni kokotisaka na makambo wana te parce que te natuni kaka question. non, question eza bien okomprendre nga na kosarete kaka na sens ke ndenge akendaka komona mama c'est bon, mais na cadre ke ndenge mama otaka kokufa ke ya mona ye bon mambo wana nga nayebi yango te. Bon voilà un peu voilà nga nasuki kaka wana parce que napesi déjà na saluer mpe héritier watanabe napesi ye mbote na ba spiritas nyonso mbote. Donc voilà, donc nasuki kaka wana osuki kaka wana d'accord nga na boya na nga ba polémique. Mais na matanga mpe ba artiste émission bayaki? Oui, bazalaki na bango mais notanga nanga bakombo te presque tozalaki. Ah bon? Presque tozalaki. Mais nini ntongo bayaki kokutana na mama kopesi quelque chose tomonaki bavideo basirilaki na baréseau, mais na mama matanga odimine volume ndenge nini? Te na dimine te omoni boulot na biso eza mwa ngai omoni bato balinganga mingi na sens ke ndenge vie madilo abimisa ye nga egeson petit media libundu rouge nayembaka bien corps de vocal moko na vie madilu moni bafani ya vie madilu balingaka nga mingi siko bayebeli nga na bajaka polémique te. C'est pourquoi nga do na boye na kimaka banzela wana omoni bato bayebeli nga mingi balingaka nga mingi na sens wana nazalaka humble nazalaka nanga respect nalingaka makambo pamba te. Alors sikoyo na évitaka sikoyo soki question ye parce que bino nebi bino bien nebi bino bien bien sûr tosolola mais nayebi nayebi bino bien papa tolala ndako moko na bajournaliste. Voilà, merci beaucoup. Dani Tikela, Motuna Maloba Mboka. Voilà, en tout cas, c'est payé d'abord na capella mais na chanson mo so na zo kango bande ko rappeling belé les films adilo alaka ezala bia oui mais la personne mukena avant na pesa pena mami wa bibia anga na lelio ye bia anga na leli mo spensere anga na lelio ye Cordo Richard Kamole, Anga Lelio, Richard Kiana, Anga Lelio, Sidemane, Liboso Yako, Silikananga, Ijoba Kalie, Jesse de Londres, Anga Lelio, Abia, Melanie Bana Poto, Egesone Yo, Petit Nija. Na ozelaka bino so bobengisi nga na ye mbangu nyata baboru kuna tika mutu mo lelite za maître Moussa Magdala maître Moussa Magdala voilà en tout cas na boki pe mfumu voilà merci beaucoup bato bolanda biso baluka bayeba d'abord parcours na yo kobanda vie madilu ti ebanda na ndenge ozwaki ofandi pena bulika le pena ndaje ka test pa vie madilu betela biso mo histoire moki atukiza longue histoire ngana na utana ngana ba orchestre mikie ndenge zaka orchestre mikie na Kitambo uponga ngaza mwana Kitambo na mwana Kitambo orchestre mikie na Kitambo na beti na bandal na ba Jojo Kinanga ba ici ça va ba na ba la danse Montana petit frère Avio Rasson na PC roi de la forêt bonjour nae bon na beti pe na ozone awa ici ça va et Chic Star na place Vendôme na beti wana na ba Vianney Kanza orchestre mike siko donner orchestre nga muke na betana tozaki na chant ngai Serge Mabiala na salon na tenor a Mutalikasu défense wana nyonso ezaki ya défense ya Mutalikasu Benzo aveugle na Bosco Ndimbi voilà nasi boyebi persona makufa so lisa aveugle après wana Serge Mabiala bamemi pa viwera maison mère ngai Yaya Londa wana Yaya Londa c'est un chef d'orchestre pas ya vie madilo Yaya Londa wa empire
Yaya Londa. Voilà. Ah, voilà. Yaya Londa, vraiment. Soki yo te Yaya Londa, nengala naza Egerson te. Vraiment, na pesi pena bambo te bele Yaya Londa. Yem ta memanga pa VV Madilu. Azaki na tournée moko Afrique il y a 3 mois. Il a besoin à remplacer Atia chanter la sika. Parce que nakutaka Verio. Wa BCB Jazaï kuna nakuti pena ba Thierry Sente ba faut les collégiens vieux Volvo Pati Moleso personnel nakuti ba batebele ona kutaka kuna. Tanga meminga na sali test na Pimboyo. Vieux Madilu a tellement lobi mais londo o elinga ngai. Voilà. Pimboyo salanga. Lokolo salinga boy nakoki kobela pamba mafebia na Lucerne. Okomi singa zoba l'amour eleki mingi pesanga confiance na yo ekoza nasengeli na ngai na ndenge omilingaka ta na minzembo wana bato babeti maboko batombolinga babeti basengi bis nekoyimba ya Jean ngayo mawa ya Jean boyinga ntina ta nayembi yango boye bakonfirme nga mongo ve Madilu basalinga passeport kobanda carrière professionnelle na ngai yango wana. Voilà. Vraiment na koti pe mbala moko voyage na bandi mbala moko. Tu ko ça l'album via za ko yimba na batapoto. Ba vieni boma ba vie utamai batapoto. Album ali boso sala tangu biso koti. Nga na koti to sali album pouvoir. Voilà. Tu ko sala na si animateur aza mo na zone boyebi akufa pe personnel vie Jano Ngidingongi. Tu ko sala aluna ngwe yele mawe ya aluna ngwe tangu zifo ya Madilu bakidi chance bakidi pouvoir on se comprend. Voilà. Donc certainement na binaka pe makasi ko bimalanga via to ko mana vie na kombo. Bongo lange ko beta osala mona yo okei wa Pierremo Emile na kombo ngala na saki na se Emile vie a emi likolo. Te ko sala ngo refrain nango yo mwana bangi babengi centrafricaine ye okotamwisanga dola mobimba Yaoundé zela nini ngala luki yo te wana nzembo pena na presaki na vie Madilu dio via ganga pena Egerson libundu ko bimana nga ngwana pena bimi pe batu pe ba minga bien na moni musical voilà ko kela nga ngwana. Voilà. To ko sa suba banzemu suba ba Manuel ba héritage na zuwa elukeli ngambeli to ko sala banzemu na ba héritage na zuwa elukeli ngambeli bipai na bipai ekotia bokono etingami ngai kolongola yango eza kopepa mai na ebale peine perdue ayekosala vocal mobali na nga tobandaki na kikuku mama voilà Philippe toyekosala banzembo mosusu wana toyekosala susu le tenant du titre toyekosala bonne humeur ya suka toyemba bakupanda biso toyembi bakupanda na nzembo na kati kamula international ngam na bandaki yango puis même na clip eza nga na bandi après vie Madilu ayi koyemba nga na bandi na vandi ngai moko loboko na litama yaka kolongola nga basusi ya bolingo mingi basekaka nga mpona tikala likombe bapesanga kombo papa mela milangi ye Richard Ekiana navandi ngai moko loboko na litama yaka kolongola nga basusi ya lamour mingi basekaka ngai mpona tikala likombe bapesanga kombo moteki ya diama Oscar Ngindu Sidemane na Bruxelles. Voilà donc kende yango na pe via kokufa pe à son âme grand Nidja vie Madilu bolimono pepe manaki na kimia nozo parce que soki yo te neye yo mto botanga na maternité musique soki yo te nenga Egerson ni naza nanga te na milieu musique voilà tanga kufinde vie Kofiolomide na canal y avait Boubli Ndela Kondi protège na pesi mbote na ye nde na kokota quartier latin na kotipe quartier latin na participer na école mandra wana ba problème ezaki moi mingi après
wana tozali na bajos Mhm. bagesak baavion no kapanga après naye nanga kolongwa ata nalongwe nde papa lutumba atindi baya kozwanga kuna yemba te oki ngai te na participaki na skol mandramandra ça vocal Non, Baker. Baker. Brasserie na biso ya Congo bwa Congo asali masamba kombo skol kitoko tro pelengi tro soki omeli yango mutu pasi te po kozwa fatigue te ipipi pour Congo leader. Voilà donc tant que toyembi yango mpe esalaki mpe makambo nango na kini après wana kolonga ta na longwe ne papa lutumba tindaki baya kozwanga parce que na besoin avoir nanga na bana ok neta na koti peta na ye pete pove papa za osa so album te Voilà. tant ngai na ye na bana ok neta ko sala encore toujours pesa biso mo este ya papa lutumba bo mama ina na miso za nzembo tita papa lutumba ti au bénit mais na wemba mais na encore toujours o ayembaki titre phare ezalinga salin ayo yo yo sale wapi yo papa nga mnaimba titre phare mais ya nini au bénit bomba mai na yo ya miso okolola masumu na yo naboyi osimba ngai na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema na nga ozokisi otubinga nde likonga kende basukola yo maboko epai ya sango na obenito mama. Voilà. Félicitations d'abord na moni. Bon voilà, bon tata maboko. Voilà. Félicitations aux gens bien. Maître Moussa Magdala, félicitations pas Magdala, maître Moussa Magdala. Voilà, maître spirituel, docteur spirituel, PCP Moté. Après wana bana ok tosali mpe makambo oyo tuko osala tovaje mpe mingi après papa ekokufa ntango akufi nde bon mwa makambo moko elekaki esepasaki mpe asona papa lutumba molimo ono epema na kimia papa vraiment mpe wana nde baye kotia manda bon nasepelaki te voilà makambo oyo ezaki entre parenthèse non voilà na nanga kolongwa nde actuellement nazosala carrière ya solo na groupe nanga la rumba voilà nazosala album nanga eza kisiskitia baton a fait donc kisiskitia eza na kitando parce que nga aza mokongo na motandu kisiskitia kombi ya moto plus question nanga eza boye oleki pa ya papa lutumba oleki pa ya madilu oleki pa ya kofi na trois grands wana moto nini openda yo asoko vendre na bato misato na leki oyo azalaki le plus somme azalaki tel parce que toza na télé bango nyonso baza ba excellent parce que bango nyonso baza danger donc bayebi mosala musique makasi na apprendre mingi pavie madilu via na laksinga chant alaksinga mage na otanga borkesa mike mais ye muta alaksinga pena koyemba so zoyemba yo moko fo yemba boye so bozoyemba deux personnes yemba boye so boza trois yemba boye so boza quatre yemba boye ozo comprendre so ningo improviser fo sala boye so zoyemba na guitare likolo okokima okosala boye alaksinga chant na ke na quartier latin vraiment na apprendre pe belé na apprendre belé ya koyemba cœur ensemble na baninga parce que pas vivre madilu to sala cœur to sala un par un yo leki oyembi mususu aye aleki ayembi mais na quartier la tête na studio ils rappellent donc bino nyonso botelemi boye so boyemba voix fondamentale bosali bino nyonso so bosala première voix bosali bino nyonso so bosala deuxième voix bosali bino nyonso ba tierce pe baye ba fleur bino nyonso botie voilà donc na premier pas ya poète lutumba simaro personnam kuna nde na prendre pena ndenge ko sala nzembo kofonde voilà composer nzembo okozwa nzembo eza boye biteni osangisi yango okozwa eteni eza na suka oyisi yango na katikati ozwi ya katikati okende yango na liboso ozwi ya liboso oyena yango na katikati sote okende yango na suka et puis façon à travailler ki ngeza azobeta guitare azwi kaka bekritiki na komi apenga papier ayebisinga bi composer moi donc azobeta na
papier na ngabo na komi koyema na nias nyonso koyelanga. En tout cas vraiment coup de chapeau na ba icône wana vie Madilu, vie mopao mokonzi la pesi mbote. Mobala merci la pesi mbote. Donc Kofi mobali ya ya mère na biso honorable si. Mama si linde makambo. Mama si ne makambo. Oa benga vie bébé. Donc via yoka kombo bébé kala siko. Talanga ba benga vie mopao bébé. Ah. Merci enfin. Merci honorable na pesi mbote. Bon maman liaza. Tout ni question. Ngala lobi boya, ngala lobi honorable mama Cindy oa benga vie mopao bébé. Bon du son benga papa na. Benga papa. Papa mon papa. Mais mama si benga grand mopao bébé. Talaka vie ayoka kombo wana kala. Donc yo sala vie qui non, vieux za jeune. Mopao za jeune donc. Oh, vieux qui a télé nous quand ça ngati. Vieux bena jeune benati. Vieux jeune donc vieux mopao. Avant na pesa question. Esa bisolo mo mukelo quadre. Wa kala. Ya kala Ezebele grand prêtre Ezebele. Souci Mara souci ndenge nini osalaka po bosala ngai te. Eske bakanga na solo ya nzoto baninga bato na bisengo yo tinga masenga malaka mangala change banda kombalaka mayo koretrouvenga sentima ngorolima mopila ndenge nini nango yo zali ebongaki te otikanga na ri d'amour tala ekotikisanga na kati ya impasse nzela bolingo eza sasenike moto kolinga nde akodesevoir yo ata maboko te vraiment pas okasa zali to asanti soko ozoyemba bien il faut mériter applaudissement na kosi vraiment to mettre la paix maître Moussa Magdala Momoboko ya ça peut Moussa la kitoko voilà dernière question bato bandeko lobake Madilu abande ko ma mission na potote par rapport ya ba kisho azara na c'est vrai fou non vraiment nga pena nga tangu na koti pa vie Madilu o mama na nga pa kufa mama Kilwango Louise na souhaiter pe ba place aza kuna molimo mama na nga pe mana kimia mama bangaka o ezaki bazo piseke moi na koti pa Madilu aulia yo vie wana azana kota na likolo azana bakise bele meta na koti pe kuna bangisa pe na meta na koti yo mona potan yo kata na koti sikoyo ba wana na exactement na zomba bien via tenga na umela katea na saka so ba 4 mois ba tenga ba 5 mois tenga maman chef à discipline na komba moko ko voyage na ba voyage moi attends sous via benga na chambre na ye ce ko benga na chambre to solo labo na kuta vie peut-être na kilote siko nganga na otaka likolo na ye na ta makone na ta sokaza la pota na ta labo ani na pota tenga zaki na pota te ezaki na mote na bandoko seka zaka mtakwa ezaki na mote nga pena bon na tikala mona mote parce que mon chose makamune ya kata nzoto na yebite mais nga tuka boye tuka na mona ki ngote na mona pota na mona parce que vie toi na ozani ta so mona tongo sa pena boto fani to sono la tongo pena boye ta suku na onimba yepa nimbi na vena biso to mela ewa pe sa ine voyage Australie yo ebande yo zaki na kisi bo na ndima keloko yo moni o moni te mondi mango ezate parce que toi ki na ye personnel quand komona makambo wana te bon ando me na poto te pour ba musicien na poto te pour nani non ya fait problème parce que zaki nini via zako yemba kaka na ba niboma zako saka ba disque na ba vie niboma tanga sai ba lo wana boko bona ngai pambe pona ko banga bomba na tabule ye simagolo tumba botalela nga likambo nyokalongo komanda Joski Dida yango botalela nga likambo pepe ndombe papa wemba pepe kale katani boma na kofi olomi de rambo tanga osala baboro wana donc nanu asalaki diske na ba musicien na ye te oyo ya kisasa moni amema bino na poto bokeisani ntango siko babiso toye
nde sikoyo j'ai ekofungama tosali album premier album ya bachantre na ye mpena wakisasa bangai tozwi akuda tozwi papi kalombo bolo yangi oyo aza pa fali na ye na kuda nanga na Jean Paul na Beni aza na Kenya je crois soki aza na Angleterre nde tosali pouvoir wana esimbi mpe banini bolingo somida lolanga na epa basusu tosali yango bakema bokoleka wapi nazongisima na kamati donc album pouvoir epesi nde à partir wana nde moni bavoyage fungama. Merci beaucoup Vangole nazongi sur le parole. Voilà, merci beaucoup Dani Chikela donc Egeson petit ninja ngai question nga mingi na déjà par rapport il faut que ça soit un éclairage parce que on est sortie officielle sortie médiatique pardon et bimaki toujours il vraiment temps il y a ko soit na oté alors Egeson question en route na eza la chanson et ça là ici c'est ton levé Madilou akendaki ezali la chanson Kupanda oh batebele ba interpréter comme étant qu'ils allaient déjà message oh bande couper ça que non nazo kenangai nazo kufa alors après ça tout le monde a été sorti médiatique il y a de comment moi si alors ba qui ezali deuxième bureau Madilou avant la poto boye aza pembe boye comme kiminga firma penza que non azali je crois bien aza pembe abayi keno azaki likango Madilou kufina maboko na ye voire même mama bia pe ayebi ke yi azalaki mbanda na ye alors abeta lisona na émission na ki à l'époque on attend Madilou va kende abana déjà ko yebise ke non na sentir bien te na la mona bazo bimela ngai alors on nga vraiment omekano ko pesa ba éclairage sur ba point est-ce que Madilou système tant oui ma Kupanda parce que bien voyez na studio tombe ça la chanson là est-ce que you a petit ninja voyez pire petit avion bah nous en avions tout le temps oui est-ce que vous bandez déjà pour sentir bah si moi il y en a qui ah bien à mon suspect on dit au Kenya en tout cas bah si nous on a pena ils étaient pas parce que mon na vie ce qui mu toyeba ke na kufa lobby ndo mona pena mutake na banque abimisi ba continue tout na banque abimisi ba larne tout asali soka osala nini bosoki bani bazali azui a partager on pas bana asali soneni oye baka a kodaye après 2 jours ou après soit 3 jours à terre voilà au vieux toi qui na kutu dernière répétition zalaka non avant dernière répétition mardi avant tout voyager aimbaka kupanda na répétition makasi alataka noir aimbaki kutu danger na ba sentiment zo la boque après jeudi ayaka répéter ayaka terminer na prince abetika réaction papa to bimi abino to zana concert samedi bo lata noir ba danser za ba suki ba lata tenini wana ngape kiminga taka ju motin belé après si transport il y a ba musicien abi samedi na 18h toza un à siège biso fallait to inaugurer hôtel mo ya bombo secret na militendi alors vendredi pose abi na kena pa chinois na zoka ma kolonanga moi passe ye moko na jeep na fort de dernier car na suka ya mwana ya rouge oyo vieille sans bana otambusa via daki voilà fort de rouge Bordeaux vieille na car na wana akena ye vendredi pause samedi nango na 6h directeur azo benganga naza ya kolala nini leli bamona oh chef d'orchestre courage na nini nango vie pour voyage ezalaki ngabi oh pour nini voyage ezali na kokende te to nini ote via saki crise na butu to memaki na clinique non clinique universitaire na campus kuna via aza suti ya kufi donc sur place na 6h wana na le mois na mbetu na vandi na se na molela au place nazaki na ma campagne na chemin des dames batu pe ba yebi po via za ya wana mingi donc après 10 minutes ba tondi na par parcelle na za foutela
pour nga na na next ba ko lupang ba betelinga porte RTNCP flashant na TV donc voilà donc c'est ça donc ayeba gite ka okufa donc poliwa ou ayeba ngo azate en tout cas ayeba été alors au bien que ayeba gite ka okufa mais ton avis sur à propos ya moi si wana ba moni soki mutakufi makambo mayebele hein et cause appelle à vrai cause appelle à faux moni donc interprétation za mingi wa ko yapela ndenge na ye alobi ta so pa poste na ye pe kaka asa la base na ye voilà un peu alors texte on a déjà donc bino boyo ka ba texte mo bongo pandango bo soki oyo kango bo ezali ayembi na ye yazala nganzembo ayembi ayembi na ye normal texte on nga pena na mona na ngango normal normal alors kota la chanson na texte ya chanson na kopanda déjà parce que azomba okolela ngaye papa ye okolela nga mokolo nakokende bana na nga na maboko ya mbanda te okoluka nga ye po efebe na yo nayebi okoluka nga omoni ke eye susu ekoti su makambo lève na kati omoni po efebe na yo nayebi okoluka nga ekozala trota nga na maboko ya mbanda okoluka nga ye omona donc omoni ke eza un peu philosophique donc eza moi makambo za na kati wana moyen nanga na yo to comprendre des até mutayebi nga ye moko grand prêtre nzambe mutayebi alors aujourd'hui avant to sur la peno mo muki pour vous to sur la peno par rapport à programme na yo parce que programme na yo nangi na yeba yo moko quand on va en parler parce que yo pire petit vie yo banda otambo wana vie tant au moni que no texte on ya kupanda makamalo na kati et après aussi biso que no ay répéter la noir ay na plaisir bo miba masanga. Après les sous-sous, à essayer que nous concert on a beau bête à beau taper noir. Est-ce que vous pouvez être en gouvernement d'abo et puis nous le battre qui vont aider à signer mon boué que nous viola comme ça qui n'a qu'un n'a aucun n'a parce que d'ailleurs matanga tout le monde a trouvé un noir. Parce que nul n'est parfait. Voilà. Au moni na mokilo yo soki grand maître azana il est pas un grand maître mais jour à daya habité a habité batunaika oyo ba pepe oyo ba pied ba boro wana jour ba bimisila ye kofi oyo ya gauche a habité on donc en bref eza makambo eza psychique eza au delà voilà donc moyen to comprendre ngo na kibomoto boye penza eza trop spirituel moi comprendre peut-être mais ngai mo ezaka oh na lotaka pe via pesaka micro na lotaki na lota ya taba ba wifa boye mukomso na loti bo na ze place bo na oyemba via vandi ba osepela ke ba lota su okay non nzambe mutalo balanga ke mwana nga Egeson bon ba jour no na sa mokilawa na se na moye koki Egeson na zuyo mwana nga yaka kaka bongo te voilà alors Egeson bato ba tala biso va retenir Egeson pardon là sa question nga aujourd'hui Egeson a comment la mouvement là la rumba déjà disque ça déjà sur les marchés non le limité voilà quelques 3 titres ils déjà na YouTube Amour sans calcul ils na YouTube na affection moraux na affection moraux Amour sans calcul na mususu bon tanga ka kumba chaîne ba ke ka ba beta na kombo na so ga bota bo betika ka Egeson officiel so bo betika ka bo mona ba tout nanga quoi voilà Egeson obi ke oyemba tellement kitoko le lobe to mona fali pa osunga ba collègue na yo pe héritier pe na mona memaki fali na pesi mbote fali na solo la kinaye voilà mais aïtsenga na zela héritier pe to ngana mingi na WhatsApp vraiment to ngana malamu na pesi pe mbote héritier yo bika Jean obi ke meilleur agent si na ba kende pe na parti ko rataki mais cette fois-ci parti ko ke pe des partenaires héritier otikanga te moto na tembe voilà héritier yo bika watana ça va bien pourquoi soutenir yo pensa mwana kitambo ngapi mwana kitambo yo bikaka mabele
mame quoi Mhm. mabele ko ya te quoi yo bikaka vraiment nazolela yo bikaka donc on a besoin de soutenir on a besoin de peut-être pour tout ça Voilà. mais bien parce que vous avez tout vous sali trop vous savez si vous pèsez trop la musique à Congo voilà il faut que ba penser la bino ça la bien oui message mo prendre la producteur bon na sengi kaka naza na besoin ya ba manager producteur parce que album déjà na six clip etikali deux clips pour album nanga qui tia bateau a fait ici là donc nasengi kaka soutien ezala oyo alingi asoutenir nga contacter nga na plus 243 80 88 27 301 plus 243 80 88 27 301 soki obengi mama ozwi nga moko Egeson quoi même na WhatsApp bengi bozonga même na Facebook bozonga moko vraiment kaza na besoin ya production na besoin ya voyage vraiment au père kotia l'art nager a omona osepela ozo comprendre parce que so batie matos elela pena kasi boyoki babiso za kateke te yemande binande eloba nango vie nanga Blaise Bula yemande binande betande donc voilà mais bon apparemment plus faut interpréter ka banzembo kala est-ce que na ki génération qui le lobo to ko kapé voir na ndenge pe ya version ba médé to ko comprendre ndenge moi médé ah naza na nzembo puto ya nani ya Eric de Mulhouse na pesi mbote salama zeki oh Eric sokozo téléphoner papa kosilisa crédit tout ça c'est l'amour Eric papa vraiment donc ma interprétez pas ta fali atana héritier batu ba tshab so fait poya bango wana bon pona non ezali omoni soko yembia oyo yembia wana te pardon nasengi lo pardon toyebani bien soko oyo nayembi parce que nalinga bango tout baba ndeko na nga baba frère na nga bafere kutu fere andima nga makasi napesi mpe mbote na bagolwa nyonso napesi bango nyonso non kenda nga makambo wana te parce que nalinga bango nyonso soki oyembi oyo te ekosala malamu te donc napesi bango tu bambote napesi héritier bambote ebele fali pupa fere gola vie nanga kabose napesi mbote depuis pomba nias napesi mbote napesi bango nyonso fabrigas nyonso bi leki na biso mwana ntuka bonjour napesi ya Salin Ali na Londres vie wana tika ngai te mobala mama Esther Ali ya Salin Ali Egeson yeyo napesi mbote na Moro Spencer donc wana donc grâce à père osakana te nde naza boza ye donc napesi mbote na Richard Kianda bosa moka aux États-Unis ba séjour na kina waza vraiment ba bon séjour na yo Richard Kianda bosa moka napesi mbote napesi mbote na Sideman na Belgique Sideman mbongo kota Sideman mese coupé napesi mbote na pesi mbote na Oscar Nginu na Orléans mobali ya nyekese yoyebikaka Oscar Nginu yoyebi na olela panya olela yoyebikaka mon ami personnel Mara pressing na olela Egeson yoyo Mara pressing na pesi mbote Mara pressing na lisusu Maître Moussa Magdala artiste na bino yeyo na olela ba soutien bana poto artiste na bino yeyo Egeson Petit Ninja Libundu Rouge yeyo produit Madilu système yeyo nga yoyo produit ya Poète Lutumba Simaro yeyo voilà produit ko faire le nga yo le faut ça le koloba ko loba ipi nga non toi na pesho merci pour na ngo disposer ta na yo nga no pesa bino tout voilà c'est ça merci belé dans sens que il y a actualité comment na ndenge bobengisinga vraiment na nesengo makasi voilà merci beaucoup Global Télévision Trésor Moscou on vraiment ba fan qui a Global Télévision on a reçu maintenant merci
Balandia Global Télévision avec Yemoro Trésor. Merci vraiment, merci. Et tant qu'on a été méthode, grâce à votre travail et puis merci encore.